Capage TV. Question d'Angaï Zaboy. Qui est derrière toi? Capage TV. Apparemment, Netika a vraiment isolé vieux. Oti mpaka mpanzi mpaka wasala bemission bobenga benga quelque part mais Netika yo pensaka rande mingi mingi. Capage TV. Bon, ah, Robert Ndikani o ela musabango na Capage TV, merci beaucoup na ba fan oyo ba za kolanda biso baza toujours continuer ko s'abonner ba tala ra émission na biso. Je vous dis bonjour et bonsoir et ils ont dépend on a air au bozo la biso les lots vraiment toyambi étoile de la presse madame Cynthia Capage la patronne Axel Benda déjà major pas on a déjà invité na nga les lots toujours solo la mingi mingi makambo ya Capage TV. Bonsoir major. Bonsoir Miriam Kolo. Et c'est Sengonanga Brijo Jokanda Yambanga mais de l'homme na yo et ça n'a vraiment plaisir de m'inviter nga maké naza vraiment santé zongi vraiment bien té mais habité donc tika batnanga boité parce que baba zaso amoni a déjà 4 jours 5 jours ba mo bangilanga yango ta invité nga habité na ya tout sur la paix et ça bien quoi par rapport à l'actualité bah mais ça analyse na mbuta par la biso to lingare mingi azali bat babinde ni to 8 ans mulaibo ezaki parce que nous avons la problème linu ba to longola linu yango fa na ba repos ebele nous avons na temps ya repos mais ba bon la biso to reprendre na mbuta donc merci pour l'invitation. Merci beaucoup à toi major parce que il peut vraiment na poussana moi ndam va ta bi 1 mètre mais na poussana major. Et l'eau mon beau et les qui là-bas te blessé bah tu as vu qu'à 50 000 8 mois de airbag na Capage TV bah forme nini puis bah difficulté ni écouter non pourquoi maman quand a 50 000 abonnés ben 50 000 les a auto le bana pasteur John zela o leki là et ils arrêtent ça qu'avait comme on aura et comment qui mais ce qu'on zela ya ko leki là pourquoi on abonné yango nde sikonde ezaka na makambo ebele eza facilité hein eza facilité talaka omibisi ba énergie nyonso ti omona ke bana ba passa linu balongola na mitu pasi na ba misu ba linette ezaki pona airbag télévision wana obikaka ke mwana to boti ata kenda otanga ekaka ke nazaki na 5 bana nazaki na 2 bana po ata moko akufi to tanga kaka ke nazaki na 2 même no bopito so to ke batuna biso obota combien au salab avortement combien de fois au salab opération combien de fois nyonso et comptara kaka ezaki vraiment souffrance pour ngai mais et les cas na ba il faut que ba place au outil pour place aux autres des meilleurs en tout cas na bete pena gazon na ngamoko nano et puis na bete gazon na bato balinga ko humilier bato facilement karaboé oyebi pas si muta salité peut-être atombola musala na comme place au ekomi mais ozo ya kala na jugement na yo ozo ya peut-être ko kitisa mutu et puis voilà quoi na dila pena lino asuka na bete il faut na la pena que na mbiaka il faut musala nanga pena elakisama parce que batubeli baïba te. Je dis merci à mon président Chabani Record au grâce naie naza pinta na batu belé bana kin aba sabona na Capage télévision ngamo elekela ngai mena bitenza ba bon et zakara soli musala na yo et puis oza déterminé et puis bikenza baza juste et puis oza capable de faire ba miracle. Tant on a bandé qui chaîne dans la sans Zambie qui faut c'est un miracle aux uns c'est là na oka que bon le barake ce que aux ajustes au bungi c'est loko Zambie ça capable de rezoner sur au centuple il y a au bungi ça qui puis tant on a travaillé tout monde dans c'était pas facile mais dans le sans Zambie faut que c'est là 100 fois plus que on a bungi ça qui effectivement on a une année demi na ça déjà 19 000 mais na habité ngamolobi na monaka 50 000 50%, d'abi merde, Seigneur, en tout cas, Nzambe, à quoi ça va na éviter exact témoignage pour nanga, on a ça va tenir pas se décourager, Vazalara a toujours droite et puis sincère, ce qu'on travaille dans la logique, nous avons voilà. Voilà, merci beaucoup. Si ils ont battu au roi copé ça bon bah merci. Bato bazaki toujours on a malgré ba pas sinon zalaki nango malgré ba kolela oyo lela airbag malgré ba ko chola mais ba ce côté mekana nous lisusu bato ni roi copé ça bon merci. Ah mais bato tali bosso ça maman biso penza merci nae et ami baleza Ursula CG vraiment merci infiniment.
parce que bango bazora téléphone pour bayebisa la fille que zongisela ata ba mot de passe et zongisela ata boye penda ba mema passe nanga bato belé baloba ngai na komisa mosala nanga on dirait orchestre ya Fabregas pour Yves Mbouyou azali koto yo ya Christian de Cornes en tout cas yangezala bongo po en tout Myriam lem soko zaloko supporting ate en tout otikalaka na famille omoni donc famille nanga pine sala donc et sala 90 sur 100 on nyos ba monaka ba question ba difficulté ba nijo moko tout qui jabron grande sœur nanga liboso mama Sonas amonanga amutaka monanga na nzela na donc na otangisa ma miso nga moko na lela no lela aye wana esalaka bien tabi olela ni donc non na melo kwa na ebité obi bablo musu na vie ebimisa bato quoi lâche moi lâcheté non esa bato nyoso batalanga baoni se ba perdre ba effort na bango baoni se ba perdre ba espoir na ngena loba en tout cas boza vraiment makasi nga bato ba ida ngai baza vraiment ebele je dirais merci aussi à Mbuta je dirais bato liste des ebele mais vraiment en tout cas famille nanga eza sur mingi pour nanga parce que toi on la tewana bango bazala qui est plusieurs personnes on entend à comboter bazala vraiment wana et puis Jordan Kambala que je dis merci Joe Mystique et tout parcours ezay moulay mais pour na télé mapena na zarabu yango ba négliger la famille hein pour to négliger la famille parce que dans tout famille de mutu ezara pena pilier na biso so mutu omoni aza forte bon landela mosima se momona ka ke famille na pena etchaka pe poids parce que so famille cho poité mutali banane balwaka ke amitié et la famille ya bakosa amitié jamais ko la famille ponanga jamais ezala ko maloba mokili tant nzamba tcha ba na famille ayebi ke wana ya na ye ayebi ke wana boy lo bala mso komi ndoki no lo ba ke famille boy parce que ma eza souté mais ma po eza la te wana so eza na famille te na mutali banda pe eza te mais famille en tout cas eza qui vraiment pas nanga nyonso voilà ba te merci basé belé mais nzambe na famille voilà. Voilà, boy qui maloba ya major n'enga expliqué bino na ba merci à PC j'espère que boy ya vraiment na mutema ya kimia major Kapage TV to moni au recruter ba fille idée ya ko recruter et où t'as qui pour le société d'accord que ne pas Chabani record il pas bon on appelle wana moi na Chabani record société na nga Kapage TV ban ko recruter ça pas si parce que na ko ka sou batuté et puis na koka ko ebele fois na lo batana lingala na conjugué ngo ebele fois ebele jo moko Fabrice aibisanga abenganga to bakanga six na pesi ba mbote maestro abenganga aibisinga azopena 2 heures du temps aibisanga wana kuna na ba 500 abonnés wana kuti dona bandisi ka Jordan pas à la jour ngo mais c'est Jordan kolobate non solo na maestro abenga et à réconforter nga singa ko bebisa motema te motema eza sacré ma belle ko bebisa monter parce que na mukola suka nzamba otu na motema wana salaka bolamu bosana na omona nyoso leka bosana nga ba imilyanga nga pena nde baluba o alongira mambo kala o yoka kolela o so le litendeni batu ba koza passe ngana nanga mutu te o soda mote ke obabekso masasi oche o mela te o folo ba ke passe za koto parce que za batu musu baza archi mabe mutu susu na ba internet ba sala mutu mabe po mutakufa to lo ba ngona CG to ba so ba beto ndika dona ba na internet ba kana ndika po libala ya mutu o ma mutako lo biso ngana finga nde mutu po libala ne kufa ngana finga mutu po kabana tia kabo tala no ba place ba fondé en tout cas pesa nga ba conseil ebele maestro na peso ba merci makasi maestro no partager même émission nga ando aimer otala en tout cas Fabregas et moi nous vivons hein, merci et tant aussi va 50 000 on a et y a battu belé vraiment on remercier et na revenir na question na yo parce que tala nga tout les ordinateurs hein, Myriam au bout ya batu nyonso pourquoi parce que là sous Myriam ana le quoi moto là soit za libo sauter au bout ya batu nyonso pourquoi
na lobaki au plus d'aba conseil ba te belé que entreprise et puis na bana mo na keloko na koma vedette ngamoko trop des émissions ngamoko ah te nzambe fa pambolanga afungolelanga songa pe na fungoleli batu mususu omoni batu mususu ba beta ba masolo yanga onga na ya kana na TV ngam na sala ebo ngape na zatana miyo batu oh ngala obimisa voilà ngape na za fier na bato na bimisi ngape na za fier na bato na bimisi lona mona ba Brigel ba Myriam et ça nga plaisir quelque part pe bato ba imilianga to bata finganga en tout cas ba ozo ba part na bango ba mona ke te fi wana za na bini fi wana za na musala na ye fi wana parce que ba te bele ba cha ba ninga na erreur so ba muni ba ini ba mona ke ba musala zo salama et tout lelo et na ko ka ko mona pete ke Rosia zala yemoko parce que bat ba kama Rosie Rosia za mtakala mais ngamona no check katel na no ba fia pembe boye ba déception ba nini mais Rosia zo prouver nga pena ke bata pembe nyo sote ba décevoir ka yango na ba on peut sa chance ta batu nyonso et ça te que so la musu na memara mutu la musu ça et pas wata mutu na bêtisaka c'est que yo pour bêtiser non faut donner la chance à tout le monde. On a élargi ça qui horizon on a vraiment que je suis capable de donner aussi et belé on appelle ça peut-être pas saisir ça peut-être battre monsieur va honorer donc voilà ils ont vraiment ambition on a pas dans ça la chaîne de télévision na ou peut-être internet on a bébé coup de choléra battre belé mais quand même na bi que non ça là va explorer belé parce que na ça déterminé puis na belé on a look voilà pourquoi est-ce qu'on a chaîne non ba fille belé. La chaîne n'a pas fille belé parce que des fois na tambola harmonie et moto bimarati au mona que ezapeka ba fité ba biso peto le kana ba tamo ya ba souffrance au mona mumsu a minimiser pour na $50 musu so minimiser là musu pour na $100 musu a minimiser ka po aider musu a minimiser ka po peso elamba ce qu'on ngai na linga vraiment kolongola ba fille na ba na ba complexe moro boy o ngana leka na olingate ba fille musu pe ba leka et ça la ngala musu mawa au mona ba fille na ba boîte likolo na musu ya $20 au mona vrai chéri au mona et moi tu vas dans un réalisateur dans radio mystique tu fais quelque part sur ton ultime sala tu sais que moi to longola ba stress tu vas la place moi mona mais ça jo tu ta fille habillé baté mais t'as non ce ba remarqué pour na $10 et tout il y a un gars pena na linga vraiment et à la place moi boyeke ba fille bazo donc fille a fait sala musala a mérité mobali abanga et pona oyazali et non avant na bar avant la place moi boy et tout et puis 5 chantiers babi to longola to ya chômage il faut qu'on la qui sabato oyo za na ya moi muke parce que ba fille belé ba comment perdre espoir pour nga ne non za na bino eza bien bo longola yo ka sina nyango yo bank sur na moi 200 to 500 to 1000 et c'est impossible parce que tu travailles déjà pour toi-même donc pour nga za parité on a ba été mi bali baza na bango balenda mengai pena funa former basi pour basi ba honorer nga baza ba député lobby baza ba ministre to pe ba Myriam Kulu moi peut saluer émission ba wow et ça nga vraiment ça me fait du bien on a pena que nazo respecter ba 10 commandements et nga pena na carte en tout cas nazo porter amour na ngai pa ba basi et bana basi baza mamu belé to nazo zo bana basi ta ba famille na former bango obi combien de bénédictions ba maman na bango bazo pesanga ba frère na bango parce que terrain à Kinshasa na bampia kono banzala o bana basi en tout cas bazo ça n'importe quoi yonga na linga baza ta na mkongo na ngai po eza moi bien voilà. Merci beaucoup général major. Quand même attends la lycée na mona lycée ntiwene na dona ngaba na lycée ya mona ke na entouré na basi eza na ngote po na sondeni mais kolongola ka bampaka pour bampaka ba déranger ba ngote bazala côté ba samsa voilà. OK. Na Capache TV vous en a combien de agents? Na Capache TV tala bon ça moka donc on compter du coup c'est ka bisatu mais na comment compter en tout cas to ko les gars ba 10 so kebité na ba engagement mususu CG pa na futaka abia sala busala makasi nzambe nanga mama bi CG pa futaka Seigneur na bi CG na tika deba mbongo na bi wana yango te la compte vraiment en tout cas mais eza penza base na be héros dans l'ombre na Capache télévision to ko komata ba 12 ah bon oui toze belle petit sikona ba Jordan bazara na makambo ti sikona ba tous bazara en tout cas toze belle to ko komata ba 12 ba 11 et tout voilà quoi voilà merci beaucoup boss amboka tika la ka boss amboka
Question d'Angaïsa Boy. Qui est derrière toi? Nzambe, na ba partenaire mususu hebinga naza pena lipamboli na lobango na pena lipamboli pour à chaque fois na kutana na maman na isaki loba pour faut isa ba mama bido ba loba na ba papa bido pour baza ba nzambe asi wana bible ndé lobi yango en tout cas ba mususu ba soutenanga et surtout nde ba ko na plateau boni to so changer ba place non et s'il était à chantier maintenant biso batu papa na Dior na Paris mais c'est Dior a masqué nana ba te belé ba so soutenir na biso confinement mais ba olandelanga tina ba téléphone donc ba western ya ba téléphone en tout cas non ngana nanda ko no bouger te mena ebisa yo te bande ko Paris nzamba pambola bino wana à Londres ba te ba soutenir qui est derrière toi bosso nzambe ya mi balé bato nzamba tindelanga jusqu'à là na ba sponsor nanga mais na ebi que ba oya sima mais nzamba otinelanga bato ba anonyme on va se soutenir mususu Cynthia Zoa somba lumière Cynthia Zoa somba micro bala mingi misusu batu ba le baozela confinement ka so sili na poto en tout cas ba te pelé pena ba otinda ba matériel ba caméra en tout cas ba promesse ezali mais na pour l'instant na zanga mo kaka na YouTube na be fort na pas d'abord na zanga yemoko pour l'instant le bien wa wanga na quitté explique-nous un peu ba tumsusu ba yeba ba nan pe bazara ba exemple na média bah c'est belé mais na ngapna mamile la makasi Virginie Lofembe Noëlla Madinga parce que Noëlla Madinga tout ça dans le domaine moko te présentera mingi ba publicité et kendara de pair en tout cas Noëlla Maria nalandake Petro et nga vraiment ya mamile la moto pena na apprécier kapenza ya mami dada nalinga ke pena makasi mais na tala pa sœur nanga belé mais nalinga pena ba allure ya mami et puis na adopta ya nanga vraiment taka ya mami na kotsa na ba groupe à page télévision abimaraté jour mo tout téléphone te ko fina et tindi ba so mais eloba elo te na bi chance vraiment na bengi pe na bi dada téléphone fini et tindi na groupe azakana a réagi saraté mais qu'on mona vraiment au kotisi mutu musuku na vandi pa umeli azotanga pe ba message dans la groupe vraiment c'est le moko boya bien en tout cas bazala ba belé mais nga vraiment ya mami na comportement na ba bonne manière na té aza vraiment na belé oyo na apprécié qui pas na voilà ya mami là-bas bonsoir non vraiment pourquoi yo moko lingi ozala ifasik pourquoi pas ponina no ba fio bazana ifasik mais yo mo lingi oza bato ba utika na ndaku yo moko ifasik na bango ba raison zani ba raison c'est belé et ça te que ko linga bato batanga te non parce que Brigel pe a produit ifasik na Rosie au moninga mo déjà na kala bano ko c'est ba complexe mo bo oza mo ifasik mais biso to ba sefoji et puis to pratika et belé au boni école to université ça la ka kete monto azala nzamba pesa rabatu ba potentialité ya makasi pe au mona pe outi no pété oza pe na ba breveté ba blo musute ya ko mona ngana lo ba te belé batangela ba mamsu ba négligent pa bika anatangela ngo mais mutu o atangeli ngo pe na makasi te ko lela ngo linu pa leki mutu pe o azakuna ya ona ninga to longola mo ba complexe wana fozala universitaire to si ça ba doctorat po bonga to zona vite vie za challenge to lo bango on a pasteur John voilà biso to na biso ba qui paraté mais to fanda to salama to bima na ndenge na biso na ninga ba apprendre et belé ke ba longola wana peut-être ba tsu baza azana e maile makasi omoni mais azana moto a refuter la diversité mais sur les occasions peut-être ndeti ba biso ndeti ba biso ba otalanga il faut se documenter il faut mi pesa pena ponga na mi pesa na technique ya makasi autant to banda TV to rara kosa leka okosaka o ifasi ko na silisa mais diplômé pété mais boyango kara miss makabiso to ya miss makasi melelo ba féliciter biso parce que ba yebi ke to ya on na détermination mais tant oye wana ozana bato ba yebi donc faut yo pour prouver bato ba yebi ke ozapi makasi on na tchaka vraiment idéologie wana na boité hein il faut étudier pour ngamo pe na sala pe ba voilà na lendi saki mais il faut pas que se sous-estime à la vie parce que tant on zamba sala yo reste nzamba tala ba doctorat ba ni non
nzambe atalaka que c'est l'être humain et puis na pesa avantage au payer sur saisir et si ça va réussir voilà. Nalinga qui un peu éclaircir bateau parce qu'une fois on a qui appelle mort toi tu travailles avec Cynthia est hypocrite bino boyeba ko ça la différence entre cause la hypocrite et la discrétion comme tu le dis à chaque fois message mon abattu so boyeba keka que non Cynthia elle est hypocrite. Bon on a nalinga suko répondre en honte parce que bat pas comme là nga mon répondre bon na page. Pour la page n'a répondre moi comme aussi il faut effacer d'autres commentaires et tout nous on t'aime et tout nanani nanana habiti ba te belé ton effacer ba effacer raté sur les effacer c'est que ça start conception congolais comment mutako lo ba soko supporter ko finga te sur ça start wana na mboka ni bon bilo mso ele kana Congo na ba congolais ezalaka vraiment ezalaka ya biso parce que comment ba ko tchana idéologie na bango que il faut recevoir ba pic ya matongi to ba pic ya ko humilier to ko finga to cachoter ba loba que so koti cachoter c'est que ça start conception nga legelanga ponga na bango pena na ebite loni o ekotsanga kasho en tout cas na eba pona evita kaptinga pena na okotaka cachoter pona evite po na tambo ba droiture moko jamais na koloba kende na zabwe so na koti cachoter ba Michael banani exemple na evite bilo musu na mona ngo ezala kaka bon internet ezala ba tout so église te na evite mais phénomène on a évité peut-être pas comprendre en français que c'est retenir que c'est réservé comme bomba pour la congolaise hypocrisie so c'est hypocrite il faut finga pour la qui ça faut ça reti ngana ça na éducation nanga et puis na ça na batu nanga fona na bomba pour mutu on va présenter déjà wana ya Cynthia fona fingi ça ba capacité nyo sauter 5 baza pemé nanga pour nga moka na journaliste mais non il faut na pe sa valeur na bato ba tangi pe makasi mais baza ba sœur nanga puis famille ça monene et puis ba camarade ba sœur nanga et puis bato ba za fier nanga so naza bien moni place mo vandi ba ah kapashi ah non ça va cette fille là obi erozwanini parce que bato po ba kabila ko boza te ke ba kabila pour l'équipe bato nyo sauter peut-être respect pour ba maman to ba binga na linga ro Cynthia ko changer te pour na respect na yo pour ça za ki nerf solide aux nerf solide ta yo ba benga ka déjà mais ba éviter peut-être effort ni nga na sala peut-être na coulisse pour mihema zala sans froid il y a retour dans la question mais mon toya ka abetelo mo pas kitisanga peut-être pour perdre or que non une élan makasité so zape mon toyo ka pesi lito na demo voilà en tout cas domaine on a hypocrisie ngamo et na ibaka ki ba ebi na ba monter so la kisini voilà. Merci beaucoup général major na ba kufinga oyo fingama na ba jour nyonso ba critique ozaki entre vous na période na bino wana na moment oya ki pesika wana ba clash ba nini apparemment ndete si la bobongisa na ba masana wana to ezalaka ni bon apparemment dire ba comprendre que ba monsieur ezalé na erreur ba monsieur ezaki na ole monsieur ba mvoutima ba monsieur ezaki na pe bon te parce que oyebi que bilo monsieur ezalaka eleki na ngo na mitema ekoleka nango pe kaka tokolekisa toloba tolekisa meto bano bangana omoni ata bien kozala lisu ndenge ezalaki wana ezala te parce que omona déjà mutu déjà zaki la mususu copine wakala mais aoloba que Cynthia peut-être azalaki envieuse azalaka boye donc tant on voit nesiko na minito omona te que tant tozali na on est l'autre côté oloba de anaza opesenga ba qualification mo et bosko siko omona te que ezala sous plus pire donc et puis ceux qui m'ont azui eza tozana ba minti so ozui eza yo peut-être nza ba peso na ngonga na opesa pe mususu na ngonga na tu vois eza te que là mususu OK bene ngana on minimiser yo pour les mususu OK bene te oza awa et tout après ce temps yo OK bene de na zongela pour moni que te ye parti ba minti faisait arriver eza vrai mais na préférant na nza ba pesa nga batasika ndeti ba bino ndeti ba deux mères ndeti ba bazebele batasika batakala toza na biso pe me batasika nde baya po batasika ba oyeba ke te wana na musu ba ozana ba limite po batakala en tout cas to déborder ba limite pas trop et atala musu nga na ndimi bo famille nanga yo bika nga na kwa na famille pembeni omoni ba komona ke Cynthia pa komo sa so buzoba ka batango ke bozongi ka batango wana te to limbisi na biso mais moi distance kara ezala po
Muto a linga zonga c'est kabosa na epé loko. Ben voilà, on n'a pas les goûts wana su ya kozala souté parce que l'internet surtout bato baza na vie na ba on internet pour na loro moi muke bako ya pe ko bimisa su ba na osu ya belé voilà mais nga na lo ba on so pene mission mo eza on a clasha muto na sala bimisa na ezala te tu vois mais nga so na ko tala ya musu ba chaîne mo on a pena bon anniversaire à Tracy na pesi ba bon anniversaire mais so monique bablo akoye pa mtanko alongo la remission te so fingezana omoni ça là vraiment bien te ça sauvage peut-être l'idéologie ba quinoa bozara bientôt bobebani comme o akelo babu plus pire encore oina mutu yo moko oina oyini sana ba pembeni mutu ana po yo na mutu ana bobebani wana idéologie quinoa mais ezara donc gougouana ezara soutenir comment nga batasika ça va pesa ngata 50,000 personnes so yo bebisa oza yo moko to 2 personnes ba bebisa parce que 50,000 nzamba zo kiseni en tout cas na comme à l'aise quoi so na lika na luki camarade na mona mère moi komeni ngana ba mona posa camarade sina comme na ba mona mère wana donc voilà quoi. Général Major, relation news à la ranona ta grande sœur Mamie Lela. Parce que apparemment à chaque fois so pe ça par exemple tanga trop combo naie relation une hormono entretenir na Mamie Lela. Oui, on a pesa que tu réponse dans que il y a mami atana matanga so na benge kaka niveau ya mbanga atana komeli ye soli kamu niveau ya mbanga tuke makanga ye kutaza yafa ye kutu RTNC ala vana na karibu mais batu misu bazaka na ba chaîne mususu ka boyo mona kaka peut-être Matabisi TV o Loja TV oyo ekendaki TV ezongaki TV mais au mona lo lendo mutozana mais mami jour mona ifsa heto to voyager na ifsa kaya mami non nga kutuna kende nini o na voyager na Schengen mais complication a expliquer nga so na regretta kuna bi eso na yeba ki menanga na yakapa mami Lela abi lekinanga eza pasité mikolo kutu Schengen ezo do a expliquer nga nyonso même papi mo ba mkonnaisse que papi menanga na voyager donc nio abisintia yo fokenda ozonga donc au mona pena ke batmo baza bien na batmo bazwa mais ce ko biso auto zwa kate wana biso oyo soki nzoto kilo soki ndenge ni balobaka wana mais faut mona ba vantaro biso to chaka mais yango wana nazara vraiment si mingi na ba vrai de vrai nanga et ya mami vraiment pour nanga za exemple belé a marquer na mambo belé peut-être moi ebité to na bana pe airbag ya mami na papi mboma nde bazaka pena wana ba soutenanga pena chaîne mata voilà toko tasiko na makambu ya ba relation na ba musicien bato bazala pembe na bampaka na yo à nous le Congo à nous le Congo apparemment netika vraiment isolé vieux otimpa kampanzi mpaka wasala be mission ba benga quelque part mais netika yo penzaka nde mingi wata goga ah bah oui mais nazara goga mona ya we ranson igwe eza oka ndenge moko eza loko obi ke o kisala émission na we raté mais yo moka exaucer donc eza ka batu moko voilà pakaza na ye ba confinement au moni to linga raté ke pakasali sali be émission monotonie et bon après artiste a permis après yo ko récupérer ye lisusu mais so bonika nga déjà émission za basali na benda na ponga ninga elo moins za quoi exclusivité nanga nde bat ba yamba peut-être pas nga pe funa luka idéologie mususu ou bien atamo kakol maître ninja au moni pona bi ke papa azali kutu mutandako tu vois wana kuteza rolobelate musale za bon za raté pas so news ba finani au final na pe wana te nga pna emo so za vraiment urgence a bengara même pour la même pas na PC ba mbote mama 6DJ na ba exemple na nga ba miniature na mona na tchaka ba mpaka na tchaka ba couple ils appelaient le moi ma bien faut to le kwaka te wala comment quoi envier nga pété nga ma blora na zarate nga na bi ke let c'est 4 matin non ça émission ko to do mulunge ko te zarate nga na pena mutanu le ko na ba confinement oh dernièrement pe mpaka pesa ki ba do et ça l'a été bien mais naza vraiment nazali yo bi kanga naza neti te mais nazali voilà. Merci beaucoup Général Major. Analyse pourquoi ça okanga makana mbuta et puis na banalise no nyonso busala na mbuta apparemment bolobelaka batu moko na buzonga zonga kana makamna bango
bato moko wana tozonga na bango ezali bato bazosala parce que analyse eza actualité il faut zana na ba actualité pour tout andolobela mingi sur actualité neti bien mikolo ba actualité vraiment ezate en tout cas na pesi ba mbote mbuta so edenga petro ayaka na balignement mususu ko to mais to ke na on peut ka bien to tanga batu nyonso le problème n'est que to yebisa ba artiste mususu okoza na mususu biso to ko bossa pour artiste ba c'est beli komela tanga so solo na mbuta te komela nga Cynthia non lo ba analyse na yo ba analyse na yo et puis mbuta za batu susu o na mususu asa mon analyse mo bo mo komela mbuta sala boye komelanga bozaka na ba idée wana ya kokoma toza machine tete wana kokalkila ka mutu nyonso to éviter peut-être ko zala mususu sala ki actualité mo na gabo biso to éviter po toza bato yango na lobaka mingi na betaka sete ke batindela ka biso nde batindaka na ba chaîne ba télévision akine ezaka pena biso to benga sommaire mutu bo abeta ki boye ezala nango siko biso to ya nango to sala ngo siko ko mo émission na ninga mbuta parce que yem tapesa nga guna ngo ndo sala ngo te ezaka yena frank mais tango aki na ki o FCP que to tournaka aboya raté parce que mbuta za vient ya Congo web internet te na ebe na Congo web muta vrai oui ka yembe c'est moi peut-être voyager dans mbuta dans d'autres tumbone pour essayer dans aza pena akepoto lelo après 3 jours azongi oh mutu za wana za na kene France te donc on dit baje mais aza vie moko bien a soutenir makasi et puis a soutenir makasi ngani ke poza respect mbuta so zoni le kamuseke yo taka mon aza moi si na débordaka pour tala biso basi moko sala pelo mo boy par nzambe na gangi Seigneur la sali mabe mais au récupérer a lobate a lekisa en tout cas un parana mbutalika su na linga ko mingi place oza yeba que vraiment n'apporte à cœur pour que voir na mona moi si le kwanga eza vraiment nsaka ve parce que miham yo mo yebi mo boy na sikaka mo boy mais au mona ke mukubwa va na presque une année et demie et ça le moins bien voilà ce que pas na za hypocrite et pas na za boété mais on so lingi mutu na yo mutu alingi tabane ba chake ka singa voilà merci beaucoup Cynthia Kapashiba TV bazo ba Cynthia za na identité té ngeti ba journaliste mususu za na identité vraiment mi au moni o ya za rabana mutu tel o penza na mutu tel yo pe identité no izana bon na tuna hango ya joka kabengele na pesi ba mbote na tuna hango sur sehimo ya joka na bia joko bi ke bino mutu bo sali pena ke bat basa la désorienté na likambo etali qui porte parole artiste qui manager artiste qui boy artiste bino Cynthia moi avec papa chéri c'était un partenariat akendaka na ngobongo taka mtamayeli abezaka partenariat kenga na yena 50% artiste na 50% mais o e comment lelo comment o yeli artiste yombo po ofinga rande ofingela rande artiste wana siko ezelo romo ya bienté biso za ki bongote en tout cas apesa ki mo ba d'éclaircissement sinon ils a batunde bazwa rango penande na ndenge mabe so lingo za lokwa sankara zala lokwa sankara tika micro parce que comment que ça peut sonner nga vraiment na yeba te na lobela nani ngai penane na zabo na lobela nani siko ezaka na perdre batonyo so na scène na TV pour na okitonga pour artiste moko batu peut-être ba se perdre pour nga pena na zanani nga na zala bien na batu nyonso nga pena batu nyonso parce que na mona ate mutu ni ovandika boy artiste moko bon lo bana za na nga lem suis artiste moko to sali contrat na yebi na tiki na nga musique mais nga pena na linga ba traiter nga ndenge ba traiter pena mami le na RTNC ata ba beto question ndika azara ya mami ata o yena polémique musicien mususu o yate ke non leke pas mami te pour mutu boalo ba émission ya mami en tout cas que na mona ngote pourquoi quitter la rabiso de respect on a fait za la pona batu nyonso pona ba journaliste nyonso ba journaliste ba mo fa pe ça respect voilà nga pena en tout cas ba identité wana na mona na ngo na mona en tout cas na mona na ngo inutile za na ngo utilité et puis na yebi de chaque ba artiste na biso bazinga na mo bata ba jalelo te so za mta jalelo boke musika te bozaka wana balinga kozo apporter en plus ozo critiquer ozo loba mabe na ye et puis ozo loba malamu na ye ezaka te o loba mabe na ye to o loba malamu na ye te so aza mabe na ye okoloba mabe na ye ngana lingana za bongo en tout cas kozala derrière artiste mon songolo pakala en tout cas nga pena na niveau na nga esimba te
Merci beaucoup, Général Major. J'espère qu'Azos à la claire, vous comprendre. Penza Makambo Azoloba. Azo qui est non abandonné au bâtiment, a expliqué Makambo normal. Général Major, réussite à mission, on a pasta John. Babi, on a pasta John, ce que Simbi Koseka, kuna Neva Kambo. Oui, moi, Soulanga, moi, vous excusez, mais j'étais bloqué, ça rendait pas n'a bloqué à Batebele. Parce que dans le bas, pourquoi mon batboy s'en a sécaté? Que c'est que ça remède bon à ma casse. Batebele, bah, ça reste dans un hôpital, dans l'obéla. Cynthia dans un stress. Cynthia n'a pas pasteur John Nayo. Cynthia ko c'est canoana. Tu t'imagines que pasteur soit dans ce catalogue au conseil émission té. Elle s'en a major. Surtout si c'est mission, il s'en a battu nios bayaka a. Bah il s'en a qu'à expliquer bango ndeto sala nayo. Dès ta faire corona, ngamo na ce pasteur nabi kororo, so nabi kororo yo betango bo. Wana ba cousine interne. Mais nga déjà, faut battre bay baké. Nastala wana kuteza mukie nazamuta koseka bato bayebinga ba nastala nazamuta koseka muto aza pienga avananga ayebi keso na yo na circuler na ka bien te fona za na kapashi po nga pena bato tout bazana nga loba oboyanga lelo mususu mais comédie na ngona makila yamba to ngona ke ngana pasteur John ekendaka ponga mo peza ya bablo pasteur John alobana na beta ba makolo na lia banguba na lia donc nyoso wana na yebi et puis ngamo na sala ke pasteur John ba inspiration nga so na betelo roboma pasteur John ba mo a multiplier ba inspiration en tout cas ils ont ka nzambe so a chebino place moko ils a elo moura bien en tout cas na nga pasteur mingi za muto pe a évolué nga malgré ba ngomba na bibale na nini mais c'est un bon papa pour moi à sepela etonga avec na plateau mutu moko ta sepeli ba tout ça c'est pas d'abord après mais pasteur John non andima ite major a sepela vraiment makasi au moins appena que mutu ana vraiment atenanga à cœur et puis vraiment ils a mystère moko ezaka ke nzamba linga ke tozala ponga vraiment côté ko seka balimbisanga ya bo amona mikolo non ton seka micro mopandi so dana seka tellement na seka makasi non ça tout et frapper na micro te po so e frapper na micro ne sala makasi non nga mingi na seka des côtés voilà mais pour la pasteur John na nzambe makile tout ana monisco ba misela biso mo ba comme fier il faut calculer bon ah robete ndikani o ela musaba on bango na basango po ngana pasteur aux musulmans aux chrétiens aux kimbangiste aux catholiques aux église aux église on les a batunyoso aux la musicien aux la païen bikuna biso to simba batunyoso et ça vraiment place moko nzamba ngaki kune na mamnyoso acha biso wana mais combat ezala kaka mais koleka ba combat on va pasteur John en tout cas ça mystère mususu donc na éviter son encore expliquer voilà. Merci beaucoup Général Major. Affaire pasteur Mukuna ba bila kisa ba genou. Major condamné à cause des cafards. La kisa ba genou. Est-ce que c'est important pasteur Mukuna azonga eso na bosso la politique? Bosso la politique barangai Israël Mutombo wana pena mpaka. Bat ba mona ba blo musu bazongi selanga Israël Mutombo pa lo ape mambo ya vie bien. Et là, on beta wana ya Lumumba, boulevard Lumumba 4 bands. Bablo moa boya mata kita kota kende zonga boye mpaka asola ngo bien asa mutachanga pena poa mingi so bato ba beti kaka Israël muto mona Cynthia Kapash en tout cas bato ba mona ba mikolo lo kwa comme trop pris moyena zo ils ala raté même mpaka pena abunda pona Airback télévision et puis mpaka za muto tozaki en Afrique. En Afrique à télévision, on a une détermination dans la vie arabienne. Pour nous, on dit que Israël mutomba bana na télé matin. Donc quand on a né en Afrique, mais tellement ça qui déterminé. Ayo comme un directeur des programmes Africa, ayo comme un évolué. N'attendons ça au côté Congo web. En tout cas, on a dit que Shabana sur l'arabien, n'enga au côté ayaki au côté Congo web et tout. Y a on a vu faut monter un objectif. Ayo baké objectif n'enga ali place tel. Pour nous, en tout cas, par Canabiso, il fallait pas y avoir sous la TV. Il fallait faire des années silence. Parce que au Samba Penanani, au Samba Penanani, les églises, et là, on a ça la vidéo à pardon. Et si le monde va pasteur peu Mikolo, ça n'a commis qu'il s'est moins trotté. Ce qu'on a commis qu'il s'est église. Bah ta politique, mais aussi église. On a peut-être image nayo, au lieu kaka église, pardon et tout. Au mieux qui ici les problèmes té au lieu mama kamo kinda kinezunga. En tout cas pour nanga il fallait pas. Il fallait zanika afin nanika tranquille voilà. Merci beaucoup
Il n'y a pas longtemps ici, Namoni, photo et plainte m'a rapporté ex-président Joseph Kabila plainte. Message là. Namona pe bato pe ya jikaka ba porter qui pe plainte na oye baté maman et comme nini et faut to landela biso pe population to ba bazo ba pété. Il faut pas respecter pe biso population et ça vraiment très important. Yo binga pena mambo politique wana biso pena ba base ya bosolo nde biso. Parce que tu fanda rapna na ba rédaction na to calcula rapna to landela mouvement nyonso en tout cas bacha biso na mbriema te donc balba ki ke ba ozala bomoko poko ngeke ne liboso ba vanda pena ba vandisa makambo basala pena mouvement na logique ba yeba pe ke population ozo souffrir tout ça na makambo wana te zigzag kenda ki olie awa otondi olingi soko lia ba voisin otondi ba voisin pe boye ekende zonga te soki ezali papa Fachi batikela papa Fachi. Ce que ils étaient tous la 50 ans aussi la maramoussou revenir pour maramoussou ces autres qui vraiment ils ça vraiment qui to côté pour nanga ba respecter bateau ba votara bango et puis ba respecter population maramoussou ceux qui n'ont bien tout le monde a ba corona de bateau kende et puis ça biso quand même réflexion et tinda biso to réfléchir et belé pe musika tout ça eza bolumbu ya ba papa ya ba maman eza vraiment qui to côté biso bana to mona marambo wana mingi ezali respecter. En tout cas, pour ngai vraiment, évêque à ça mon tour à Bongoli peut battre mebele, à ça parmi bateau va respecter un simple pardon n'ez en normal. Il y a un pasteur ne peut pas faire la politique. Pour au dindakar, pour politique il y a un belé. Pour ngai écoute vraiment en tout cas, lit ils en bien, mais pour ngai vraiment papa fait attirer na mambo il y a assez cas. Pour mili moi battre belé ça voilà. Merci beaucoup. Madame Cynthia Kapashi, le PDG, respecte beaucoup vraiment la PDG. Tala bani belé buena simane. Boss ambuka. Critique nayo na affaire ya Diego Milito na Saratola. Bon, non tu y a un papier émission ba uti otala ya ngandu Mishka na lobeli yango nazaki mutali boso pa benga Sara retourner Sara. Est-ce que Diego a causé vraiment parce que moi na mutu na ebi la team na ebi pena obi kana vandi na umeliti na orchestre vraiment ebelé na pe ça peut concert na artiste pour na vandi na ba président artiste il y a orchestre tu vois et ça n'a pas na ebi niveau va souffrir na kati ya la team Diego fallait fanda donc na tuna ki Sarah a ebi sa kingai que eza yete si tu es engagé, ça Diego a eu une décision, entre parenthèses, mais pour Diego, n'a pas signé sa vie, on a pour envoyer dans la team, fallait y aller, la mi-ange mi-démon. Et ça qui non, bon, tu es bien, la cuisine interne, mais biso, c'est toi, tu vas l'appeler dans ma mission, tu n'es pas comportement là-bas, tu vois, au moins, il faut aux alaka mieux pour faire un mouvement au colissa. Et c'était que, ok, tout le monde est battu ce soir, ça l'orchestre, eh, boy, tu finga, mais non, finga, ma pour l'héritier. Mais les lots. Bako peut savoir raison ce que yebaka soki na yo kaka peut-être pour ngana intérêt dans un bon la fin du mois et pas héritier mais non lingala musu intérêt non pour mon avenir tu vois mais comme aka aussi tia boyana boyango to linga su koloba mi ite mais namtala banzela na ya to loba pe boyana musu be Diego en sourire loka Robinho to e bande vocalement ora mais c'est pas nu bon bon ba mine bon ça banzela na pour nanga na préférer que ça non. On a vu les journalistes, Basali film, je pourrais dire, surtout que ça filme une série pour honorer Maman Olive. Message nous quoi passer là. Ça fait normal kasi Nathalie grâce Temo la star ma petite. À évolution ça va hein, à jouer pena bien à imiter la voix à maman et ça donnera plaisir ceux qui bangopé. Bas 8 ans en couta na maman et ça là vraiment bien parce que on a essayé même Moura ils ont la chaîne ya Moura et Moura pratikane ba clash monika image pe na mona pe ba réalisateur musu na yoka ba kombo wana o moni tongo le musu to sala ba musu to ba pe musu ko rattraper pe na ndenge musu mais et ça na ba li passer mais to ba ko préparer anzela parce que o ebite place musu okuta na libaku bo kende bo mona mutu mo pas ala kuna a tio blocage pour ça la lo mo mabe voilà pour nga ezaki to comme makasi na mona ki Malika Mania petite nanga na moni grâce te mon publié on peut la page nanga nous avons ça là bango grâce et comme pas maman ba kale commenter pour te ba mon ndenge za en tout cas to sepe la pour ça série moi qui to makasi voilà.
Merci beaucoup, Madame Cynthia Kapash, pour Nathan au Pessinga. Merci vraiment, vraiment ton disposé, malgré que ça, vraiment, Pauline Bissanga, vraiment, maman, santé vraiment, ça qu'on y a, maman, qui tout comme nous sommes déjà dans cette émission, mot de la fin, nayo, n'a pas fan, nayo, nyon, sur la bateau, basali, qui a 50 000 abonnés, les deux, la Kapash TV. Ah, merci vraiment, Myriam Koulou. N'a pas dit de l'autre, il y a Louis Vuitton. Et ça, il y a vraiment bien Vuitton. Mwindo angolonga pena na kosara to na ba mwindo nga ba kemi wana na kosara. En tout cas merci au Sam, ça va bien, va de l'avant. En tout cas l'opportunité est là et ça raté mutatonganda kone mutalala, tu vois mso cause ayaki na brique ayaki na beto matongi po Myriam avanda wana, tu vois il faut zala kaka moi malamu koto sebele koyo kebele musale belé ok liboso peut-être là mususu libala no ezala orientation malamu lamu yona Brigel na Sarah tout passe dans la Sarah na Rosie. En tout cas et beau c'est pédisanga pour moi na repos mais mission na bino et ça là vraiment quand même bien nzamba zana biso pe mabota na biso et puis merci na ba on se pelande na lubaka ba se pelande na salaka ba se pelande na ngai ba ochanga poids surtout na Kapash télévision pour na lubaki na bandelique Paris pena na Londres na États-Unis ba Western réseau ya manqué confinement pour mutati de bata 100 € to 300 na mbala moko il y a un temps où il y a pas si mais bah tout pena balandanga tu au monde qui va décor à boy ba multi plateau tu as ba plateau belé parce que tu as un chantier mais bah tu as ba micro na bango mutati de Western Cynthia somba dans souke Cynthia son maman polo Cynthia sala bossé que to kota ba on na motema on a baki décembre de belé pour na 100 000 nga vraiment na défier ba to balinga ngai et puis na ibsa nzambe déjà faut l'exanga au delà faut l'exanga au delà nzambe pena on dirait à un côté nanga merci d'avoir nous passer nanga boba na bino te oh Cynthia ko changer te baba me bena ba papa bena ba sanga bongo Cynthia moni yo ko changer te to linga ko bongo ngala changer nanga te nazala kaka nde nazala et puis na loba kaka vérité bien nanga nde yangwana na koka kokosa te so na lingi te na koka te so na lingi na lingi po ba yebisanga déjà pas maman zala ka na raison to zala ka vrai to linganaka pour de vrai to sala mahambu ya vrai et ça biso bien ba plateau na biso yango to tiki mahambu libanda mais ba émission peut ba inviter musu ba zama ba caprice ba auto longa bango ba ya mais ba auto longa bango te bandola na bango banda ko parce que oko forcer mutu na makasi ta ya mais droiture ka ya plateau na elengi nango nde benda ba inviter ba ya porte eza ouvert pour na batu nyonso et nzamba zaka na biso pe mabota na biso to perdre ba te belé mais nzamba zana biso ngana na repos mais bah tu vas monter un bungi moi trop bah Cynthia yo opposo les quartiers on essaie Myriam Koulou tant à benga na bien sûr na salatana yo to boya ba micro est belé parce que micro est matsa ikitsara ko beta libaku na montage de binde to longo mais place nous sommes encore à côté capelé et voilà to beta ba mabaku trop na micro mais na yebi que ce confinement vraiment nzamba sali grâce et si to rejoa belé pe à bien. Merci de soutien belé dans l'ombre kaka tout ça va ebi dans l'ombre kaka to lo bati poso to lo bia bakaki mais to ebi vraiment que ndengeza bonne na lo barati papa na biso Fatia Sabona papa na biso China Rambo Sabona maman Olive maman Denise biso ba lobi tina braza maman Claudia Sassou Ngeso Claudia Sassou Asabona tala mbuto esanga Kiki Christine Ngeso Asabona abi Cynthia ndo ozala bo Edgar Ngeso Asabona babi Kapash ndongo zaboye partout tina bagamo bat basabona bat babenganga partout na balubumbashi bat basabona en tout cas bat bazé belé surtout Brazzaville en tout cas boza vraiment bat belé ba Japon partout bat basabona ka Paris tout saturé kuna tout rien à dire Belgique comme pena au Vanda peu partout ba Londres comme au Vanda en tout cas. Merci Nabino bozalara biso to changer te so moi bébé zali na mona ba parents ba benganga Cynthia biso totala kona bana be Michel Boeneni mais tozo comprendre te to éviter so confinement ou quoi parce que ba signalinga que na poto ba tie ba canal gratuit quoi ba canal ba TV na ba chaîne na bango kuna eza gratuit so ils ont en paye nde to mona batala biso trop yango to comprendre ka pona midi to ça même sala pour YouTube futa biso te pour la minute nde boloba vina na ocha YouTube futa na minute yo bongo na ke to sala musana biso pour YouTube futa biso te pour la minute to ana mama na bes biso so to coince ne kara mais
tosala yango mpo eza mosala na biso tosala te mpo youtube mpo na minute to moto nyonso asala na internet zéro eloko moko eleka te me totala nde tobose kaka mpo topesaka bino le meilleur na biso en tout cas merci na yo kulu nde oyambi nga na sûr ke nabwaki déjà bato il faut parce que nazala mpe na bato ebele te na remercie baoyo ebele balandaka nga bamerci na bango tozalaka soude voilà. Merci beaucoup à toi Axel, ma caméra. Merci à toute l'équipe technique qui a Kapage TV. Merci na ba Ndekolanga, ba Rosie, ba Brigitte, ba Sarah. Moutounion soit dans besoin ba ça les promotions et loko naie. Moutounion soit dans besoin ba salon naie ba na maison d'habillement naie ba na ba rola takuna. Vous en avez contacter biso pour bien biso na ba numéro est affiché à bord de vos écrans pardon. Moi je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement, bye. Kapage TV.